Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, si votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na solo ya mapangu na kata kinkole et la personnalité TV na kata kinkole. En tout cas vous allez brancher, vous allez scotcher et na kata la personnalité TV pour nous sala ba découverte ya bien toza na kata kinkole non loin na makadam. Donc place tozali courant ezali maipe ezali pona beza eloko liboso oyo bino bozela kapenza obino botunaka mbala moko to bandi po toza deja na kati ya lopango piqué au bomoni na musika wana bordure bomona musika ezesika lopango e bandi ezesika lopango e bandi yango ekei ye kokende ekei esukiti na piqué au bozomona na musika wana yango esukeli wana ezali na ndaku ndenge bozomona eza na ndaku oyo okoki ko réparer okoki ko buka ko bandela tozokita po tolakisa bino grandeur ya lopango ezali wana bozotambola sur bozomona espace eza vraiment monene oza na capacité ya kotonga ya kosala ndenge nyonso oyo olingi awa toza na mopanzi ya ndaku lopango oyo eza non loin na mai eza non loin na mai ongai naza na besoin na somba lopango ezala pe na mai yango wana ndenge bozomona na bilili mai eza non loin donc okokipe kosala forme na yo okokipe kosala otongi o modifier ndaku otongi osali pe lisu ferme okokipe ko canaliser au bongisi osali pe place no ya tourisme moi site na yo touristique oyo obanda kotala ope bato bakokipe ko ya ko visiter na sur mai yango wana ndenge bomoni mai peza mai ya propre ezali penze kangami na lopango ndenge bozali komona en tout cas na site touristique puis koto yo penza to kaso sali site touristique et kosimba po eza non loin na makadam ezali pe na route principale donc au clôturer au loni ba pelouse wana eza maele na pesa po na bato site touristique au loni pelouse au loni flair au bongisi en tout cas eza place moko ya kitoko penza eza place moko ya kitoko canaliser mai au bongisi yango bio bongisi banzete penza en tout cas ozala jamais déci ezali 20 mètres sur 30 ndenge bozomona ndako wana eza nango okoki ko réparer yango okoki pe obuki otongi lisusu dans lopango eza monene eza tina mai ndenge bomoni na bilili balobi awa babandi yango na 20 na 30 000 babi awa babandi na 30 000 à discuter ndenge ka to loba ko banga prêter ezali kambali solo ko banga prêter ko banga no prêter et au prix ezali kolo te yaka bino bato ba projet yo mtongo sala site touristique en tout cas biso to bengio olingo tonga ba flat hotel en tout cas to bengio olingo tongo place po banda ko yamba bande ko na yo en tout cas biso to bengio lopango ngo 20 mètres sur 30 ya boye bazu api mai pembeni bateki nini donc tozo benga bino penza toza bosinga na bino mai pembeni mai ya bien mai ya propre oyo moto akokipe ko sokola donc okokipe ko sala na balolenge o nyonso lingi bato bazo sokola ba sokolela ngo voir même basani pona koloba que mai oyo elekanaka ezakana microbe te donc biso tozo benga bino tolakisi bino esika yango en tout cas courant ezali ma ezali musique yango na bozoyoka na kati ya lopango pe mwinda ezopela courant penze ezali yango na bomoni na bilili courant ezali eza nolo na makadam donc so zu place ya boye obongisi en tout cas okosepela biso to bengi bino po toza bosenga na bino tozaka toujours na bosenga na bino boya ko rendre Kinshasa la belle eza bien soko bongisi bande kono pe obando uta musika
bazana facilité ya koya pe ko visiter elongo esika oyo bongisi. Oui, tozo continuer toujours na kati ya Kinkole, tozo continuer kaka na masolo mapango ndenge tolakisaki bino esika liboso awa ezesika ya mibale environnement en tout cas botala bino moko na bilili eza na baveni ya minene mutuka ti na kati ya lopango ezali pe no loin na makadam aveni bomoni na pesi mukongo ekei ti na makadam mpona kolobake eza no loin eza pe pene ya marché donc makadam wana liboso wana eza na marché tala aveni ndenge ezali eza penza munene eza vaste mutuka eza na facilité ya kokota lopango ebandi na suka kuna na clôture eza déjà clôturé portail ndenge bomona place na telemaki eza esika ebandi yango eke kosuka ti kuna na suka na mire oyo bomoni wana kuna na suka esika makala wana ezali bazali koteka mwa wenzi wana ya moke wana eza environnement na bango atuka bato bazotonga baveni ya minene eza awa penza mutuka ekokoma ti na kati ya lopango tuza na kati ya lopango ezali bien clôturé etikala kaka na place moko ya mokie oyo oki kobakisa po achever clôture eza na deux portes ndenge bomoni na bilili wana eza na chambre salon ezali na studio place vide eza monene yango ndenge bomona vide ezali ya kotonga ya construire comme il faut babi awa ezo mesurer 16 sur 30 mètres donc 16 sur 30 mètres koto courant ezali mai ezali lopango ezali non loin na makadam en tout cas eza place moko ya bien espace oyo nyonso bozomona oyo eza na espace ya monene eza na espace ti na nsima ya kotonga batoilette ya kotonga douche espace yango wana na nsima ndenge bomona bilili ezali 16 mètres sur 30 babi awa babi bango bakina bango likolo te tolukai totuna toyeba boti yango combien bozosuka nango combien mais balobi suka nango eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi awa babandi na 28 000 à discuter na terrain oyo ndako okoki kobuka okoki kotonga lisusu to po okoki kotika ezo dépendre kaka na yo babi batiango 28 000 à discuter na kati ya Kinkole eza non loin na makadam totuni toyeba lopango eza na problème babi lopango eza na problème ata mokie te mokolo nango asomba lopango na ye nde moto asala nini azali koteka lopango na ye asomba lopango nekala ekomi temps ateka yango asala nini azali koteka namona libanda bakomi espace ezaki lopango monene ezalaki vraiment espace esika bato bazalaki koya ba tourisme esika bato bazalaki koya kotambola kotala ezaki donc place moko ya bien mais lelo bakaboli na bango yango bakaboli bateki via ba condition azoteka place au bomoni oyo ndenge bakaboli ateka déjà motu pa somba azoteka balobi awa 28 000 à discuter ezali likambo lisolo ya mosombi na moteki donc nga naza na nga na moya koloba te o te babi suka nango boye te babi ezali likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yo yaka ezali likambo kofanda vendeur afandi acheteur afandi bobeti masolo boye bandenge nini bokosuka na yango talaka en tout cas esika boye bazuapi biso toyokolakisa bino ndeka tozoloba atuka mbongo babomba ngo na lopango esika eza bien bomoni libanda ndenge ezali bomoni pe na kati nango donc banga prité pusana eza likambo ya lisolo elemba bolingo lisolo elemba boyokani donc yaka na lisolo
po boyoka na mokolo lopango biso tozozela bino kama boko kofungwama lokwa tozaka na besoin na bino na kati ya Kinshasa boya kotongela biso boya kobongisela biso toza na besoin na bino tozozela bino maboko toujours ya kofungwama tozo continuer na sur oza environnement bomoni mutuka ndenge ezobima pona kolobake mutuka eza na facilité ya kokota ti na ti na ngambo nanga eza clôture oyo ezali école catholique école catholique pona koloba esika oyo basango bazali esika o avenir ezali bayebisi ngai na kinkole valeur ya lopango eyebanaka na avenir ya kombo ya mbisi malgré na kopesa kombo ya mbisi yango te mais baveni na bango eza na bakombo ya bambisi en tout cas awa toza na hectare mobimba hectare oyo banze sika bandako oyo bomoni et donc ezali hectare penza ya monene sika kuna na bandako oyo bomona bandako ya sika ezali na bandako ya kala tozotambola tolakisa bino eza na espace ya bien lisusu awa mopepe ya kitoko awa baza eza hectare mobimba baza pe na facilité ya komorceler pona mutu oyo alingi hectare mobimba problème eza te pona mutu alingi katikati hectare problème eza te pona mutu oyo pe alingi lopango ya 20 mètres sur 20 15 mètres sur 20 10 mètres sur 20 problème eza te babi awa bazali kokata na ba 8000 oza na 8000 bakokatela yo ezo dépendre na mbongo 10000 bakokatela yo 12000 bakokatela yo 14000 bakokatela yo 16000 bakokatela yo wana tozopusana mpona kolakisa bino esika lopango ekabwani na ndako ya bavoisin wana bomoni clôture oyo bozomona ya bavoisin wana na mosika yango nde ekaboli biso na bango ekei ti na suka kuna ndenge bozali komona bilili oyo nyonso tu oyo ezali na kati ya lopango mena na se awa toza na mai toza na lopango ya monene lopango wana ezali na mai eza non loin na makadam mituka yango wana mpona kolobake donc oza na facilité ya kokotisa mutuka comme il le faut awa onga nalingi esika ya mai ba nasala site touristique ba okatela yo ongai nalingi nazwa esika ndambu ya mai na esika mususu ya mwa pene pona lingi natonga pe ya ngai natonga to mususu flat hotel ezala pene na mai na kati bakokatela yo ezo dépendre kana yo tenga nazala nga na besoin nazwa na nga liboso esika totala na école basango bakokatela yo école basango yango wana na ngambo babi ezo dépendre na possibilité na yo awa babi 8000 à partir ya 8000 ozwi lopango à partir ya 8000 ozwi lopango 10000 ozwi lopango 16000 ozwi lopango 17000 ozwi lopango wana tozokita ono su tozaka na kati ya lopango toza na kati ya concession eza na banzete basafu eza vraiment concession monene banzete bavoka banzete ya basorti nyonso ya mbila ya manga ya donc nayebi kutu te ya bakokoti nyonso ezali eza na kati ya kikolo eza non loin na makadam tozotambola mpo tokóma pene ya mai tolakisa bino esika mai ezali wana eza bavoisin bomoni voisin ndenge atongi bomona voisin ndenge azotonga penza en tout cas azotonga eloko na ye bien donc awa yo toza na besoin ya site touristique on a besoin sa site touristique papa mama ozela nini babi awa na mbongo mokie osali site touristique na mbongo mokie obongisi osali site touristique tozokoma vraiment pene ya mai tozokoma pene ya mai donc tokoma pene ya mai o nyonso to bozomona oyo
balanga oyo balanga oyo ezangoka na kati kaka toujours ya hectare oyo ozali komona do eza na banzete presque ya basorti nyonso tozopusana mai ezali mai ya propre ezali donc étendue yango hectare yango eza 1 hectare ezo dépendre kaka na yo donc biso tobenga bino toza na besoin na bino mai yango yo tokomi pene ya mai moko ya propre nde balobaka mai elekanaka loki cool ezaka na microbe te. En tout cas mai yango yo nde bomoni eza mai ya propre mai ya bien ezozela kaka bino bosani bwa ko canaliser yango bosala yango site touristique bopesa yango elengi kande tolobaka mboka elengi donc bopesela biso penze esika o elengi bopesela biso esika o valeur bopesela biso esika oyo ampleur babi na mbongo wa mokie ozwi esika donc biso tozobenga bino yango wana concession penza tozobenga bino boya penza ebele tozali na bosenga na bino. Merci Nabandeko Balanti à la personnalité TV, abonné à la personnalité TV en tout cas, merci à trop pour vous avoir toujours branché, collé, scotché dans la personnalité TV pour nako bako sala ba découverte, na sir bo sali découverte moko ya kitoko na ba place oyo to la kisibino, bo moni vraiment babi esika bazali ko krata bazo kata ba 8000, bazo kata 10000, 12000 babi ezo dépendre na possibilité na yoma awa babandi na ba 8000 bomoni mai yo mutozaka na besoin obokola bangulu yo mutozaka na besoin osa site touristique en tout cas biso to bengi bino to lakisi bino esika eza non loin eza ngambu na ekola basango babi kotoyo makadam eza musika te bongo koto bato minene penza ba o basala bakombo bazwa ba place na bango liboso kuna donc kozala pe bien biso bato tozali banda mboka toye to epe kozwa ba pene ya mai wana to sali site touristique to bongisi en tout cas ekiza kitoko makasi pona biso koto tozo zela karata kaka to linga ba site touristique mais toza nango mingi te bino kuna boza nango déjà belé donc boya koto yo boya kubongisela biso kaka ndenge ezalaka. Merci na ingénieur Metintima azalaki wana na sime caméra pona ko la kisabino by manche kitoko obomoni na mokola lelo. Merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wa Soudia Givwa mama boko bank na Kata London City Arlette Matoko liswa nzamba en tout cas merci à trop na bino ba membre ya soutien ya la personnalité TV sans bino en tout cas ma trop donc merci na mama Doris Lema fumu na gaz à la personnalité TV azalaka wana toujours na biso elongo en tout cas merci à trop et bon ngana bino toko ba komona na kaka ndenge to mesana komonana. Personnalité